Bonjour, bonjour la famille, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou, bon déjeuner de ce matin, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bote ebele bisika bisubino, boboto bondeko, nakata mabota la bino, bandeko nanga lelo teni Adidas, tozo soutenir papa Hervé, boso billet bino ba fan nae. Bokinde botika kofinga finga boso bande ba billet bo beta kalate sold out to yoki yango nanu te po mikolo komika eloko nyonso sold out boko boma boyebi na terme yango kutu eza nde ya banglais ok bokomika sold out yeisoi sold out boya kobomisa ba musicien babandaka kolekisaka bino bato oyo boza koloba bango ba sold out tant ba okokate boko kufa lokwa bango moko. Vous comprenez? Donc voilà quoi. Voilà bandeko nangai toye lelo, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui c'est mercredi. Voilà, vraiment, bonjour, bisika bizubino, boboto bondeko na kati ya mabota na bino, shalom na ba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika bizubino, matondo na ba kimbangiste, salam basalaba lekum na bandeko na biso yaba musulman, tout tendance confondue, oyo bolingaka la danoise, na se ya sous le baoba, vraiment bambote na bino ebele boye bolamu na kotala ngai bandeko nanga eloko na senga bino na retour tshela ngai kaka like parce que na sala ka sou vraiment ba live mingi te wana bozaki mono tchelinga moi 10 francs moi 20 francs na mela mai bandeko bino mo bomoni na lingaka mai mingi na ebisaka bino eza bien pour na santé alors na siko tchelinga kaka aimer vidéo et puis partager na bato mibale to misato lelo sujet na biso ezali kombo nango sangisa na kosangisa kote na sangisi kote boy na ke nango kote boy nyonso ezali pona kolamusa conscience ya peuple congolais bandeko nanga nzoka nde eswaka makambo bino bosalaka eswaka makasi soki bazongiseli bino na moni yango penza esui bino bato na ba commentaire belé balobi la danoise azali ndoki oza motema mabe oza ndoki motema mabe ndoki bo changer pe ba ingir kindoki se ekomi na ba un soki ba tonne ya kofinga kindoki ne changera te ok bozo finga tellement na société nga na pesi opinion na ngai ok na pesi opinion na nga na yebisi yo te ke olanda yango et puis na yebisi yo te oya kofinga yo pesa pe ya yo soko mona ka le petit fali aza bogar pona yo misu na biso emona ndenge moko te tango bino boyaka kofinga ba musicien awa boko finga bofingi tala mwasi wana munene lokola litungulu soko fini kaka bouton atoboki tala ye kuna tala la danoise wana makolo konda tala ye kuna elongi mabla danoise mabe tala ba linette tina ba linette oyo ke mutazo lata pona mona bien bozo finga yango botala niveau bo fingaka tango na yebisi bino kake na mona kangana mona na fingi ete ko finga ezelo mo bo fingaka mutu kutazane nango te mutazana makole tonda makone kitoko bo fingi yango ikonda ba linette ezo sala ke muta mona bo fingi yango me petit fali bande konanga bo mata bokita ngai na mona ka elokola koko asila minu na monoko soka zoloba soka zoseka na mona ka ebongo yokati bo changer nga est-ce que petit fali bande ko mériter mwana mwasi wana mwana mwasi pa ya beauté yoka yo mto ofinga ngandoki yo mwana na yoko balise na petit fali eza pe nini yango boni kombesa batu ba gaz o bazana ngo te bande ko congolais bino boye bakate ba musicien bazalaka na batu na bango mo boya ndenge ebele ba musicien bomoni lokwa pepe kale boye ale yo ke ina yo pale opesi mwana no na dokoros okay yo opesi mwana na yo na emoro ozeli boma pona komi na musicien ata yo moko bino bomona te ba mindele ya ba bongo babala na entre bango na bango botala ka ba nini ote pona ka azaka ka pembeni ya fali wana petit fali wana uti na mbandaka ale ayeka na Kinshasa wana aye pas zui mwana no nde pas na France
yo mto ofinga ngai mwasi kuna pe yindi pesa ye mwana na yo siko mwana na ye atangi ba commentaire ke ofingi nga likolo na ye alilobi lo bandi ko bima na ye osuka wapi o nyoso afingi nga ya bota mwana mwasi ozana mwana na mwasi aleki na nzela ya fali ya petit fali nzambe atire ye abima na ye voilà achepe na zemi abote lo petit fali na kati ya ndako bakizengi wa mitema mabe vous êtes là seulement pour insulter les gens hein ngaso na omona na ngai kitoko te na omona na ngai te eloko moko azosala pembeni ya fali te siko na lobate bino nde boza bandoki boyebi ke tanga zala pembeni ya fali eloko ni na mimaka pona orchestre wana etelema yango wana boza pena bandoki pona ndoki ka muta oya koloba na mutu ndoki ngana yebi nde ndoki azalaka te bozela bino bokati bobangisa bato oh eza normalité bobandi obatisa ye mwasi akende mwasi wana azo mérité mwasi wana pete donc bino pona bino bolinga azana mwasi mo azolekisa bolumbu wana pe eza kofingisa ba artiste bino si bomona mwasi artiste heureusement ka eza ye petit fali yango pe bato pe bachachaka na bango ye pe kate so ezaki siko neti par exemple Nana Ketchup ndazolakisa bolumbu bongo tonge tosuka api na réseaux sociaux tonge tosuka api bonge bona bakefali azo mérité mwasi ya bongo ou bien soki mwasi ya fer na yeba kombo nete soki cheval blanc soki lone est-ce que bonge bo sepela mwasi moka bobo to bovandi kaka bo o mwasi ya Didi Oyongo soki mwasi pe asona mbande kwa kufana ye mwasi ya soki ya nani admi mutakala na réseaux sociaux bo sepela nango te azo mérité donc double mérite azo mérité ngote pona mwana mwasi wana liboso na mwana mwasi wana beauté na ye modèle na ye aza ya yete de deux mwana mwasi azo s'exposer aza ya yete bino siko bolika ba nasani na yawa na yebisa bino na kosa bino na koko sabino te moi je dis ce que mes yeux ezomona et ce que mon cœur m'envoie de parler je vais parler pour tianga ba nini te eza nini yango boy bozana na kota wa bozela lelo na olobaka mwa muke na leka heureusement pe son ezate ngai kotsela nga aso makamni bozana na luka na no wala luka na nini yango bozela bokantini isha te ba commentaire ebele pe boche tala moi mwasi moko akomelinga akomone Charmel Anthony alobi mais pourquoi tu insultes ça pourrait être ton enfant pilo pe makambo zala nango penza ngana sina boti boy na silisi ko bota bana seti bomoni petit fali abota mi na famille nanga ngaka za mwana nanga na ndenge nini boye bisanga ngai na tika ko ke jamais na mbandaka bana boye bate avant muto loba na yeke mwana na ngaka zala mwana na yo il faut tozala na même environnement soki par exemple ngane na botaki bana na ngana bamboke bele boti na kisasa na boti na Danemark na boti na Angleterre na boti na soki na nzela na ngana leka ki ngo kasi yo pe ozwaka zemi na Danemark te ozwaka zemi na Londres okokaki pe ko bota na papa mwana ngo ngana na jamais ya babote kuna na mbandaka ngati na okufa na okisani na mbandaka nana ndeko kuna te eloko te boni boye tela raisonnement mundela ko komela nga bongo te okoye ko malanga te maman en tout cas moi je les vois beau poni bozo koma te ke bino bomona ka za kitoko poni bo koma na ba commentaire ala la danosité il faut penza moi mobile bataza boga bozo koma te sans effet na ebisi bino mwana nande yo ndobto ngaro bota ngaite voilà toke isu wapi mosi mo boye nazo tala kaka moi quoi kobi comme le lomai
Iget, Loma Iget alobi, hein. Yécoute alobi na ye bien. Alobi mama moboti, osala nanu mutu te. Pourquoi koloba boye na mwana ya bato? Est-ce que petit Fally azali na droit ya mwasi ya kitoko te? Moni, makambo fi wana esali pasi, mais pas jusque là. Fally abanda succès kala et petit Fally aye kaka lobi nzungu nini akosimbela ye. Voilà. Bomoni, alobi bien. Pesi na ye kitoko, alobi ngana na sala mutute. Donc ndengana na sala mutute, naza na droit te bato ba finga kangai. Bosi boye koneko yebisa bango ke bo finga la danos bilo mati bo sala ye. Boloba te, mais alobi na ye bien. Ngana lingaka bo pesi ide na sala mutu te, mutu moka sala mutu pa zate, mais batu ba finga ka batu. Est-ce ba sala batu? Ngako na fingi ete na décrire yendenge ngana munda kaye neti azana minu na muna kote lokola za koko moko boy. Bon, suko problème na fingeli wapi? En tout cas penza. Voilà. Ok, mususu atuni ngai so na omela muscador na langwa kate ya yo kanti na mela muscador ebele. Muscador yango eza awati. Mulangi nango eza lango presque mobimba yango te botata. Yeah. Na mela kaka muke ya ambiance kaka ya scène. Yo soko landingo mono langwe ya. Na mela kaka bebe so na melibo. Ti émission lisusu na meli deux fois. O etikali ekeye na poubelle. Ah. Mama. Mutu afingi ngai awa lutete. Alobi ozali zoba ya mwasi. Musu alobi na ngai yo mwasi oyo. Ozali mutema mabe makasi bayebisi nga bongo. Bandeko. Ngapi na mutema mabe. Na ona sai na communauté. Na balisi basi ebele ba osepela lelo ba libala. Mais bo futanga na monnaie de singe likola petit Fally. Sia. Nga mutema mabe esimbite bokosi na bino. Wana lutete mazizwa. Ofaza ata muyanji kaka. Ok, princesse alobi, princesse bak alobi, la danoise, moi si a petit Fally, azali kitoko me mayele kokate. Balobi moi si ngasa kitoko me aza mayele kokate. Ah bon? Siko ya le boli petit Fally na bino na moi si aza balobi a mayele pe ekokate. Siko bolobani. Boloba lisusu. Boloba, boya ko finga muto akomi Mususu penda ko abeti penda caché pan. Alobi ozali vraiment ma bé. Ngai. So pe ma bé yango ya beauté. So ko lobi beauté kosi. Je suis jolie, hein. Okosi na yo. Mususu yeyo Catherine Tembe. Catherine Tembe yeyo. Catherine Tembe wa komimi bale mobimba. Abi mwasi oyo okoki kozanga kindoki te. Ozotu na ngai ubie okalifie ngai. So otuninga nana kindoki te. Ngai. Ata mukiete. Voilà bandeko na ngai. Et puis kindoki yango na yoka ki yango pe balobi ki elakisi mutu amayele. Elakisa nango na sens o bino bozula yango te. Na yoka ki yango kuna na bato basala makambato bundu dia Congo. Topesi bango bayenge. Bango babengaka kindoki tel, ndoki balbela kisi mayele. Voilà, so bozongo na sasa mayele, oui. Naza mayele. Pona kosuki sana yebisa bino sangisa. Dossier musu na ye nango bandeko nazo mona liwa ya Rafine Tumba ezote ya te. Etei batute. Bandeko. Tote ya mana nini? Tote ya mana biso pete. Parce que bakuluna
ata bakangi baninga na bango bakangi bango basinga baya bandeko bolobaka lisu te o mutu bakufi bote ya mitete kote ya ma eza lisu te na mokili oyo eza na nkaso mutu ye moko alingi na ye alamusa conscience alamusi bubu obligeaka lisu bato te parce que tote ya mate balobi oyo eza mboka bana na bana internet ezali église te ezali eloko te donc mboka ya bana na bana do ba parents bakufa na kati éternel bazala te bana ba oboko maka bongo ba ozwa ka éducation ndenge bazui ekwe o akoye na éducation kota bien azui o akoye pe kota mabe azui tondi melango ka bongo parce que modèle wana batu bazo swana bazo fingana yango bandiko nanga bomonaka bino batu bolinga ba live eza malamu te ta musu ya TikTok na omona ngo eza mpe batu baolandela ngo penza mingi te mais ba oya YouTube oyo ba live oyo ta musali live ali batu mobo bazo finga ba collègue na biso ya YouTube nde place ebimisela biso binemi po tozala ba camarade te bandeko bato basanganaka omwa basangani basali block baye bandi kofinga yo nga ba menanga vidure basala ki block basangani ba ofinga nga ba lokoti tata mwasi ya lokuta tata mwasi wana bunga chilelo ba lokoti linga na tata mwasi bazue na tindeki bakaleso mobile na ngai place neso na otinda ngo eza problème mutu ka bino wana zakane na mobali te ka bino wana tata mwasi moka bimi ka bino wana futa ka mobali po abaya ko bet malamu na futa mobali aya ko beta nga magoda na ngai ke nazwa kopal o na lakse bino lobi mwana mwa muki azolia ka kopal ba sexe ba bozo ke kusomba mais tala de boleka bo finga ba bo ke no somba ba sexe kopal o lelo ke somba na sombi na nga mobali mobo na zwi penga ya solo bo fingi lelo bo bandi ko fingana na otanga ba komba ba tuté bo bandi kuna biloko bo pesa ba kilo na pesa combien de kilo na kaba bozo fingana nzamba lobaki boko yana nzela moko donc boko yana même idée elaksaka bongo mais boko zonga na seti chemin donc boko panzana na ba idée ya kebo batu bakansaka ezaka lilomba moko physique te eza spirituel moso batu baye na même idée bazwa tozoki do beta ye bakomi ka pembeni ya mutu yango boye musolobi botika ye bosala boye asali bino nini ezaki de ye na yebeki te soki ezaki ye ala bolomba kuna baba yes ko mutu azoloba ke na ye mutu asimbaki menduki akebo baninga pe bakimi oke nga pena ke nga esili na longo na groupe na bino yango ande ko panzana boyaki na ide moko na suka bo panzani na isa bino na kamwa kabato baninga kosala ke azui camarade na réseaux sociaux te bosala ka ba semblant te et pesa ka ba freinage na ba analyse parce que toko analyser ndeye moko te tala kaso nga lelo bonaki camarade ya X wana o azo kotela par exemple Petit Fally a moni danser moi ça Petit Fally ponya sali boye nya bonga sikoyo na omona nga Petit Fally no a pesa nga kutu kanda koza pembenya Fally a pesa nga kanda bino ta boyaka kofinga Fally nga na loba na bino to bofinga ka fere nga na loba na bino to boyaka kofinga Sila makolo soso bozo finga Sila c'est on attend na sepene na Petit Fally te problème obike bokamu singai boye kokoma kaka bofinga ka bokoma bofinga ti bokolemba na kolinge te kolinga kutu poni ko ba kolinga no sepela na ye te pona na analinge te pona salinga pelote mais no sepela na ngana ete no sepela na musique na ete na ke na ngwa na zoka tana nga vraiment na tana nga Jérémy Chabani te na kacha Dubai ma chérie na Alexa R data la fandane Petit Fally pardon na tana nga ba Lisa voilà na Manu Jérémy na kacha Dubai na tala ete na zu moi 20 minutes 30 minutes na nga la tali Manu Jérémy na ko ngo tale la bino Petit Fally boniko ceux qui balobi ba tchepe na programme Petit Fally mutako enlever les rideaux de telle heure à telle heure no yo kota musique a Fally na retard
non yate aleki sina no beti ndenga na ipona ya olekisa tananga oh boni boyiko so ika bozwa kokoma kaka ngape na ndo ya kaka kokitisa ye okay pona ni bazaka bongo na ba musique nani fere kuna pazana moko boy ilunga bele bongo na ilunga na normal nzambelaka ilunga ka ilunga bongo na ke normal si bozana pe bokoma pe ko bima na ye congolais so po tali botala mwasi mbinga mwasi kitoka kezwa ilunga wana po aka nini azoyemba bozaka boye poani baza ba mystique ba batu moko mystique mystique yo comme ça lobi fallait azwa succès ne banda kala est-ce que kipaka mtu azwa succès banda kala ezali kama succès so mtu période wana boyebi teke ba succès wana esengaka ba sacrifice des sacrifices à sacrifice poni bosaka ba ignorant ba ignorante poni bosaka bongo esengaka bongo ceux qui na série wana esengi ke nzungu wana ekepa tel c'est quoi ça boyebi yango te même Pepe Kale na musique na inga na za na mutu aza na Danemark bande ko beta sente bazaki na saki moko boy to yom to ko simba semaine momba yondo ko simba saki wana na kati ya saki wana babia zaki na bébé moko na kati soka bandi ko lela batu bazo comme ça au téléphoner batu ke erikoki concert e bandi mto abeta ngakosi boko tela bango kaka boyebi na bino musique elekine na kisi boyebi yango bien batu nyonso baleka wana baloba kango boyebi yango très bien na ba o ba oyembela bonzambe na bango baza batu moko boyebi yango très bien boyebi yango bien ke bari misamba bandai bien na suka bebisi boyebi yango poni bochaka mai na munoko bongo bochaka ba neti boche babenga ngoni pomme de terre moto na munoko bokoka boloba neti boloba te ezali nyango loko mtu mo ba ofi ba bombo na sachet bande ona suki wana pona lelo botika la malamu vraiment zaki sangisa me bande kona biso penza ya ba youtubers bosa l'effort ya kozala indépendante vous comprendre self standing na danois indépendante ozala bien ozaka na mutu moko boye en passant mambote moi coucou mais boza ba camarade te boko panzana toza ba même idée te yebsanga tout ça musala moko boye ezo senga biso kozala indépendante sinon to kozala oza coincé bobandaka bosangani lelo bofingani lobi bosangani lelo bofingani lobi bobandaka kozala nango à la fin bokoya kozwa ba maladie yaya bozana obana mike bokola na bino te na bokoksi ba 30 te bozaka na ba 30 ba 28 ba 20 ba 22 ans suka ya kimukolo na bino eza ba 32 ans le boya kozwa verser avant boya kokoma na ba âge na biso te bobenga biso ba mama mibimba ba mama koko boya kokoma ngo te pona nini misisa mitu ekatani bino banera motema ekatani likola koganga koswana entre bino na bino eya kitoko te bozwa kimia ok boya kinzela moko bopanzani na banzela 7 c'est normal parce que boyaka na ba cause moko boye ezati na moko te voilà donc botika la malamu bandeko nga bola ike bo partager émission na biso na kombo ya sangisa musu na bo matin na bando ya pe na sangisa e obanda ko sunga biso makasi pona kozwa ba sujet moi ebele ko sangisa yango pe ko lamsa yango conscience botika la malamu en tout cas journée malamu ya mercredi nzambalola aiba ko pambola bino bande ko nga nyonso oyo bolingi kokota na arena oyo ya Suisse bokende puis likambo moko na dina sukisa ba journaliste ba chroniqueuse bato nyonso bakenda kozwa bilili ba lobi ba kokende na bango te et pa ya ferigola ba boyi na bango parce que nani na ye muto ya ye wana ba manager soki nani apesaki bango ba copyright bango skoyo bakendeki pona bazwa bilili bango pe bakei bafuta batike na bango bazwa bilili batia pe na ba chaîne na bango eza pe normal bomoni na yisaka bino nini jour ba to ebele wana ba journaliste bakokende te
Ce qui peut bakite, bozo mo te ki boko kitsape musique, bango so abitoze anabiso fali, ya pesa ka copyright te, ya pesa ka na ete, ba lobi bongo, ya solo fali to, ba to ba finga ye bele, apesa ka ngote. Tala jibe mpiana, ba fingi ye kambala moko na mwana ya moke, akenda ko bimana ye, akangisi chaîne ya JF Ifungi. Parce que to ana émission ya sangisa. Siko bomoni makambi ya ndenge wana, oyo bo memeli artiste Ferregola, bato nyonso bazwaka bilili, o bayaka obele kozwa bilili boye, bako kende te. Eza pasi, bino bato oyo bozali pembeni ya Ferregola, pote eza foti na ete, ezali manager na ye, manager ofongola motema, opesa bato chance, bazwa mwa bilili ya moke. Sino te kozala pasi, bato ya bilili banda koya lisusu te, na miziki ya Ferregola, ekosala kitoko makasi te. Merci, tango bakoloba na ba télévision bongo, eza pe kosala ke, bato pe ba sabona na YouTube, ya bato wana, ba décourager, ba loba, toko kende pete, eza kukitisaka bato, o bakokota, a bon attendeur sali, boti kalamaramu, tokutani mbala sima. Sangisa de makambo.